na vanda na se ya nzete na moni toma muzeli na bala abimeli ngai atangeli nga kombo ya 5 pasteur bazosala nzambe ya bosolo banana wana prophète Nehema Sikatenda apôtre Léopold Mutombo Roland Dalo de Philadelphie. Oui. Espérance Mbakane. Mangemo. Oui. 5e tokozwa évangéliste Kamundu Alessa. O wasala nzambe na bosolo. Na bosolo. 5 pasteurs. Du coup, message moko pe très important na zoloba eza pona bana ya Aseka. Yana baoba moko alingi akoya. Na Aseka? Oui. Kosa moite ko. Yana baoba moko alingi akoya. Bonga ba déstabiliser église ya Aseka. Makampo ntoma muzeli na bala sala. Manteau de commandement yangunga na zala. ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix de gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps, vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Monani. Nakati ya Avenir pour tous. Ou la Easy Cash. Mais ici, bah même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske.
Chez Tchonga. soki olingi osala baréservation obengi na banimero oyo mpe bakoservir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Amis fidèles internautes, bonjour et bienvenue sur Africa Info. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux. Grand merci également à tous les amis de Frank Stemai et Papi à travers le monde. Mais ce qui nous allez, ce qui nous ça va, nous très bien. Vous le savez, de temps en temps, malgré Moussala, malgré Maramounion sur mes plateaux, ils ont plateau, ils peuvent se sur parole. Et surtout, il faut toujours tout ça recours. Namukeli, Yamukeli Oyo. Et en invitant bien sûr ses serviteurs. Et aujourd'hui, c'est un réel plaisir encore de recevoir un homme de Dieu qui est venu bien sûr nous honorer, mais partager ce que Dieu a mis en lui comme grâce, comme ministère. Il s'appelle le prophète Christian Massiala et puis de l'église prophétique Jésus-Christ et Seigneur. Azali Moussa Nzambe Oyo. Nous allons utiliser puissamment à Kinshasa. Il va partager avec nous bien sûr moi expérience. Il y a Nzambe, voilà pourquoi il est venu nous voir. Et puis tu ses paroles. Je pense que vous êtes très nombreux. Et puis comme d'habitude, tu ceux qui m'ont touché, n'hésitez pas de le contacter et poursuivre parce que tu as sur une émission OOT et surtout que les soucis, tout les déshydratats, est belé partout à travers le monde. Je pense que c'est intéressant. Ceux qui après l'émission, on continue le contact. La Moussali Nzambe. Prophète Christian. Oui, Franck. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci beaucoup. Voilà. Les autres bandits, ils ont dit honneur. Au Salébissou, au Hôtel Abissou, en Africa Info. Alors, santé, ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Très bien. Quand on sonne un téléphone, et ça va bien, parce que chaque semaine, tu as un papier pour tous les bénédictions. Mais pour la prière, toujours prière. De prière, oui. Très bien. Père éternel, nous te rendons grâce, tu es le maître des temps et des circonstances. Totiki momo na maboko na yo zalo rendez-vous, présence na yo faveur na yo et accompagné biso na komba nzambe di na bala. Amen. Amen. Très bien. Parce que tangi di na bala na banda wana isa baza parmi bato yo lelo baza na respect. Na bana nzambe mingi. Alors, na kolinga avant toute chose au partager na biso quand même parce que mon a beau jeune. Et ce n'est pas facile aujourd'hui. On a des jeunes qui ont âge, ça est l'ensemble. Vous avez grâce. Ce qu'on a évité, les parents, ils ont une rigueur mingi. Et pas nayo, ils ont poussé mingi. Na mbosambela, tous les gens Nzambe na bengayo na musala naye. Merci pour la parole, Papa Franck. De un, mon papa était serviteur de Dieu, Père son âme. Azaki pasteur, il a fait par contre Nzambe malam. Ok. Bana oedi na bala ata maboko. Du coup, makamba Nzambe na bandi yango bomwana depuis na âge à 4 ans. J'étais déjà encadré par mon père, kobeta bambuna na Nzambe malam, ko kombo l'église et kodim koyemba. Donc, grâce à Wana Izalaki déjà. Parce que moi, je ne suis pas quinois, je viens du Congo central. Ok. Nataniming Naba internat. C'était un jour pour nous dans trop spirituel. Nous avons mis place, il y a Makelele, place, il y a Mawa Mawa, place, il y a Ngamoko. Dans CBC, l'internat, nous avons coupé Mamouki dans Congo central, dans Kisambu. Nous avons vendu dans CNZT.
na moni Thomas Muzedi na bala abimeli ngai na se andoto. Et ça Koufati? Oui, à Koufa. Les morts ne sont pas morts. Abimeli ngai abandi ko yebisanga mwana nga saela nzambe na bosolo ndenge sengeli. Bandi ko pesanga conseil ko fortifier nga musala nzambe za passe nga pe na bandai kaka boy. To solo na ye nga na se a kongi na insomnie. Wana ba combien d'âge? Parce que à présent j'ai 17 ans. OK. On a 17 ans. Oui, j'ai 17 ans. Donc c'est l'ensemble de mineur. Oui, j'ai 17 ans. OK. Atangeli nga kombo ya 5 pasteurs. Bazo saela nzambe ya bosolo. Banana wana. Ya liboso atanga kombo ya prophète Nehema Sikatenda. Solo. Oui. Yami bale atangenga kombo ya papa Mutombo, apôtre Léopold Mutombo. Yami sa totoe kozwa pasteur Roland Dalo. Roland Dalo. Ya Philadelphie. Oui. 4e toye kozwa Espérance Mbakane. Mangembo. Oui. 5e toye kozwa évangéliste Kabundu Walesa. O wasala nzambe na bosolo. Na bosolo. 5 pasteurs. Okay. Na bondeli pe pourtant on a l'amour na surtout na tikana komona eboete na moneka na ba photo na ba œuvre sala wana nganza eno bébé na zano mona muke na mona côté na finanga na zui message wana na bondeli pe na côté pe jeune il y a 3 jours parce que moi je suis trop spirituel na bondeli pe pona yango bisinga na yana kisasa na luka basai na nzambe wana to remonter évangile parce que évangile na kisasa ils a tellement ya kobeba makasi c'est un peu ça. Alors tango est-ce que ça les conseil na? Oui, na ça qui conseil na ye basai na nzambe wana bazana bango très humble bien sûr mais baza quand même pe basai na nzambe mnene faut que le kana ba secrétaire ko le kaboyi mususo ya mon côté. Non na moni mon côté non nazana procédure ya komona bango. Ça fait combien de temps depuis que tu as une vision? Ça fait plus ou moins une année. Une année? Oui. Pour na komona bango eza chose facile. Lancer un message alors? Oui. L'émission où le message comme na bango. Bien aimé dans le Seigneur, basé na nzambe o na uti kotanga, je le message au Thomas Muzedi na bala pesingai pour na ko pesa basai na nzambe concernant évangile ya mboka na biso. Notre évangile les autres qui est vraiment na kasi bantoma edi na bala basela ki nzambe ndenge sengeli ndenge tozomona évangile les autres qui mabe makasi yango Thomas révélé nga ba 5 pasteurs watangenga na kutana bino pona gloire ya kombo ya nzambe. Très bien, merci beaucoup. Alors je crois beaucoup prophète Christian Bandimi, il y a prophète Nehema Sikatenda. Il y a évangéliste international Kabundu Walesa. Il y a apôtre Léopold Mutombo. Il y a Roland Dalo. Et pasteur Espérance Mbeka. Espérance Mbeka il y a église Mangembo. Makambo nzambe bacha yango tembete. Biso awa to yamba basala nzambe to yamba bango na bo solo pe na respect nyonso. C'est un message à ne pas négliger. Comme c'est le message on a un protocole. Il y a basali nzambe wana je pense et comme ça les logo mo ya malamu. Ceux qui moyens allaient beaucoup en contact na biso qui musala nzambe mo pesa ba coordonner na yepo na kozoaye au cours de cette émission. Alors donc pour na yo ko bon na news vous allez par rapport à message to ko ça la nzambe zeka ibandeka na message ya papa Edina Bala. Non, conseil l'ensemble ezalaki donc depuis nanda. Depuis âge à 4 ans. Oui, parce que nous sommes nés grandis dans fait pas qu'on nzambe malam. Biso conseil l'ensemble banda qui déjà à partir en date. D'ailleurs que mon père repose en paix papa Koufa. Tant que papa azalaki en vie ceux qui OK église té, ils a des choses moko dans au vent nanda côté. Le bas qui ba raison mais ba grand frère nanga le bas qui ba raison ezalaki vraiment il y a makasi nous na bandi ya ko sel nzambe déjà bon mwana et na ndako déjà il pas na biso. OK. Très bien. Alors na moment nini oyo lo bai que siko yo ngai pena comme ko kamba batu parce que le ko sel nzambe ozalaki mwana ozalaki encadré mais tata nini ya molimo ponani oyo alors baki na OK bon siko yo tango ekoki je bâton de commandement banda ko kamba nzambe ya batu.
De un, mon père spirituel à Koufa, c'était mon père, papa au Botinga. Papa non biologique. Oui, biologique. Yami Balé, j'ai aussi, comment dirais-je, icône mon qu'on a landaka, on a copiaka. C'est le prophète Nehema Sikatenda. Vous copierez? Oui. Il faut qu'on copie Makambo Oeza Malam Katinaï. Sa façon d'être, charisme naïe et la télé naïe. Façon naïe à Kotambola. Tu passes à la télé ou insulter, on me dit pourquoi il ne répond jamais. Bah, critère. Du coup, de deux, dans la famille à Pasteur Koutino. Maman ou à Botinga propre. Na moi aussi à Koutino, maman que je salue en passant. Maman Emi Koutino. Oui, papa moko, maman Margot, père son nom Kokonanga. Ok. Donc zèle on a déjà comme déjà ensemble to bandango déjà donc eza déjà ya makila. Et puis tant on a zui ngolu ya kokamba batu, ma mère avant de singai. Papa na kufa pona makambo. Ozana mwana mki. O ezaki sasa mboka moko mabe. Makambo okokoka. Nabisi maman nangai, c'est lui qui est en moi. Il est le maître des temps et des circonstances. Dans ce bâtir église. Et zanga ten kolomuto alobi nanga. Esina vas-y. Maman fungole mutema. Avant on a banda ministère. Ça là qui 12 jours dans l'Ozizi là. 12 jours. 12 jours. 12 jours dans l'Ozizi là. Au Vanda Nokuna. Oui. Nzoto o moni eza maladie. Trop de jeunes, trop de retraites, trop de. Donc d'ailleurs, le médecin d'ailleurs a payé un gêné de sauter. Parce que l'estomac est comme un mouquet. Ce qu'on a les biscuits à pas dans tondi. Na se concentrer, na tant ko kitaka kanazo kita. Na place église bazwa qui na bandi mbala moko tilelo nzanda zo kamba. Prophète. Lelo magambo zo lo baoyo. Ba papa na yo. Ba yaya na yo na âge. Oui. Balekawa, baloba. Mais biso pe batu to moni mingi na gesa sao. Tout le monde yaka anzamba loba inanga. Na kutana kina nkolo. Na yoka qu'il ainsi dit l'Éternel. Vous allez kana ba terre. Motivation. Les amis ko luka mbongo te. Les amis ko luka succès te. Les amis ko luka positionnement na vie te papa. Mais quand on a besoin de papa pour makamuzuru baterima mutuya na batu baota la biso parce que la confiance na maloba genre nous na biso. Merci pour la parole. Vous avez tellement raison papa Franck. Je l'avais dit dans Ebandeli à émission évangile na kisasa ezako beba makasi. D'ailleurs, ce n'est pas pour être orgueilleux, on a évangile nanzalate. Hein? Je ne suis pas venu évangile nanzala. Donc eza makambo onkolo azanango katinanga grâce au makambo ontoma muzeli na bala sala manteau de commandement yangonga nazala. D'ailleurs le kolobi c'est très important. Évangile na kisa c'est comme le kola commerce. Évangile na kisa c'est comme le kola cop. Okuta na pasteur na bureau jeton ya prophétie. Chez moi jeton ils ala raté. Jeton ils ala kondima na ona foi. Et en plus, il n'y a pas une église qui a un miracle, qui a une prophétie. Toute chose passera. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Il y a une église qui a un liloba nanzambe. Parce que mutu onzambe atindi ayaka kaka na maloba boete ayaka na ba écriture. So to ko tanga mwa muke. Tokei papa. To ko tanga na mokanda ya Jean chapitre 3 verset 34. Jean chapitre 3 verset 34. To tangi na kombo na Yesu. Amen. Car c'est lui que Dieu a envoyé, double parole de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Au moni makambo o na lobi ya mamata ya niveau nangate. Donc mutu o nzamba pesi makambo. Mutu nzamba pesi grâce pe parole. Aloba maloba moko ezata mesure âge na ete, aloba maloba moko ezata niveau na ete pe ya makambo na ete. Donc makambo na zolba, ce n'est pas moi qui parle à moi, mais c'est l'esprit de Jésus-Christ qui parle à moi. Moi je suis trop spirituel. Makambo sundo moto so no ezangate. Saint-Esprit déjà kotika tinangai. Donc c'est un peu ça. Prophète Christian. Oui. Lelo, c'est très difficile mutoya aloba naza évangéliste. Nazali frère. Tout le monde a comme un prophète. Et comme un titre, pour moi comme un prophète, net yo pour comme un prophète.
Comment tu Merci. Moi, je suis prophète avec un grand P. Donc, P vraiment, il y a mon aime. Du coup, on est bien formé dans Nzambe Malam. Il y a mis à part grâce Nazoui. À part non grâce Nazoui. Donc, les Kambouya prophètes ou évangélistes, nous avons 5 ministères. Évangélistes, docteurs, ainsi de suite, pasteurs, un tel. Ce qui nous a bengio na évangélisation, ça l'évangile. Ce qui nous a bengio au monde qui est na prophétie, qui est na prophétie. Ce qui nous a bengio na parole, qui est na parole. Il y a un moment la plupart il y a des musiciens na miso chrétiens, ba bungisi et loko o nzamba pesa bango. Nzamba bande ko sela bango na ko yemba. O mutazo yemba o senti o mamiso etanga. Amoni succès leki grâce leki akimi yango ayena makambo ya nzambe non yango moni la plupart ba bêtises ezo sala mebele. Moi je le dis souvent batu ba bomi mboka o ya biso ba sa na nzambe nandenge prophète nandenge ni osakola pona mwana batu okobala na 2001 to comme na 2000 combien 21 mwana batu avobala tele contre ba avortement kutia makasi. Au prophétisant pour nous tabac au kende poto yo mon pasteur na aéroport en Gilles mais pendant 2 minutes côté maintenant hôtel matin ce que pourtant au tinda mwana batuani on donne que 5 on a mais na l'église place biso to ensemble na l'église place bandi ba yo kanga ba ensemble ba ensemble pour na yo na monoko oyo zoka na parler la langue ba comment ko sala ben incantation na ba na ba parler la langue mutu na yo mwana nzambe et puis ça même pasteur no sauter n'importe qui te ataka maboko ba comme ko yiko iba ba toi la ba ta maboko ba bonde la peau non tout simplement c'est tout et la foi au comment on appelle le boko na nzambe. OK. On se prophétise ba de belé ba tu peux mona miracle prophétique ko kisani wana kutu na lobela ngote ngana na nzambe atiko ta nzamba 5 minutes. Oh, au 45 minutes. Oui, na nzambe à 5 minutes. J'ai confiance en mon Dieu. Likambuna yo ngaso na koti yango il faut solution mona. Il faut ngana obi likambuna yo ngaso na koti il faut dans bien il faut solution mona. J'ai confiance en mon Dieu. Nzambe a musée di na bal. Nzambe a Thomas Continent Fernando le colonna Zoland. J'ai confiance en mon Dieu. Baninga âge nanga ba ko côté ate. Maboko au monde banana botama na nzota moi cité. Ah, prophète. Je vous dis vrai. Je suis trop spirituel. Ma boko o moni. Na no ebinzo tamo. Ko muzeli na bala lobai nanga. Masanga te basite mbongo te. Na makambo ya nzambe ngana força. Na yete. Hein? Prophète mboko yo zomona o eton tala basi bane. Non. Prophète mbongo. Oso le pambole penaki. O moni sera ye. Ser. Na mbongo na maboko. Contact na maboko. O résister. Nano monité prophète. Tuna ba prophète Denis Lesi ba mona makambo na mboko. Prophète nani? Denis Lesi. Nani? Ba mona makambo na mboko. Prophète nani? Ba prophète ba dira mona makambo na mboko. Bon, nakuta na ngopé déjà. Moi j'ai des partenaires ya ba maman ba kinda Dubaï. À côté là na bureau $10,000 ko la misa bala mwana nga. $20,000 bala mwana. Non sombelo le pas non sombelo mutuka. Mais nazana consigne na ngande na kinda nango. Mbongo te basite non c'est là non nzambe. Ba yaya déjà ba tengami. Oh, ben ba ko déjà ba kuzu makamba bas déjà ba tengami. Ba su na nzambe te. Ba to bele me ba kombo muso to tangana ba su na nzambe te. Ko bana ko boya te. Ba ba na par ko mulai papa. Ba ko yebisa yo nzele za mulai. Bien sûr, nzele za mulai, mais j'ai confiance en mon Dieu. Non décevoir nzamba muzeli na balate. Non yoka maloba o ayebisi ngai. Basite masangate, mbongo pete. Moko bota te. Nakobota, nakobala, so na yoki mungongo ya nzambe. Sois encore très jeune. Bon mo kimelaka bongo. Non, nakobota nzambe ko lobandeke mo koloni. So na yoki mungongo nzambe parce que makamna biso ya ba ministère o eza très glissant. Avant ko bala il faut nzambe alobo surtout pour na biso basa na nzambe okozwa mwasi mususu ayeko détour ministère na yo ayeko bebisa ba makambo na yo côté on a vraiment eza terrain moko très glissant na muli mo célibataire de ça non na pesa route pasteur Moïse Mbi que je sali donc azani na raison ndenge aboyine non ko bala akokina donc nanu amoni mututé. Ah oui, l'église je sais. Wane le côté, beauté à moi c'est le côté. Ki bon nzambe azala nango.
moi si mon sous na vie à moi ça olingate au lingi au côté na ministère par terre au côté na ba faire par terre yango moni la plupart ya ba jeune la plupart ya ba pasteur ba usala ba divorce ba erreur ebele ngai mwana nga koko o nazwa na sima na otadi ya ba erreur ya ba papa pe ya ba ya nga na ko leka na nzelo ante yango nazo devion malembe te koko umela pe na célibataire bon nako umela ifungani fona yoka mungu nzambe je vous ai dit moi je suis trop spirituel il faut na yoka mungu nzambe donc je préfère de passer au bar église na yo wana bolongo na mitema ngai kutu ba okimati ngau makambo wana te ngau tu makambo wana te ba okimati bon soki ozo église pour nanga mitalio il y a que église pour nzambe quoi église pour nanga te pasteur azano très jeune boye nano abalite bo wana mitalio. En fait, c'est facile aujourd'hui d'avoir une église et encadrer des gens. L'église, vous êtes dans combien de temps? Et ça, les plus ou moins 8 mois, 9 mois. Oh, donc c'est l'église en 2021? Oui. Et ça facile? Bon, ce n'est pas si facile. Mais c'est facile si tu as la grâce de Dieu. Je suis le titulaire. Je suis le visionnaire. Comment on appelle ça? Bon. Église prophétique, Jésus-Christ est Seigneur. Ezali kombo nazwa kiango na ngomba. Ngai il y a 2 mois, semaine mobimba na pasango vraiment na ndako te. Mona 5 jours naza na ngomba, 2 jours na kiti. 2 jours naza likolo, 2 jours naza. Donc même ba problème ya bato. So bat ba pesinga ba doléance ba makam na matana toujours na ngomba. Donc nazwa ki kombo wana eza kombo moko au hasard, eza kombo moko o polo apesa kingai. Nde na pesiamo. Les lots, pour nous parce que nous tous dans le monde entier. Est-ce que ils ont un message moko oyela ki banana nzambe bandeko bazana ba problème bandeko bazana confiance en nzambe wana que au travers de ses serviteurs nzambe ko sala quelque chose pour na ba fina bango ba o baza ko bela bazana ba problème kili les lots. Est-ce que caméra ezali bosona yo ko tala yango ou le message moko pona et mais au kitsa mitema ya bato bazana ba na ba problème? Oui, bien aimé dans le Seigneur, partout place aux alliés kolandangai. Bible binanga na Galates chapitre 5 verset 10, j'ai cette confiance en l'Éternel que celui qui vous trouble portera sa peine. Ezana bato belé boza choqué na comportement ya bassin nzambe. Ozana bato belé ba problème ozana ngo ozo soit solution te. Mais je t'assure qu'il y a un Dieu. Nzamba muze di na bal. Ona bonzela ki bolenge. Nzamba wana akosate. Wana problème so tongisa o ya mukanda. Problème akobota. Oza député ozo opposé. Koke ko simba kisite. Kisi ya nelo mote. Essaye mon Dieu. Nzambe nanga otika ote. Problème nyonso za nango mikakata nyonso za nango mama papa meka nzambe nanga mobali ya kimio ko tele zakalate to na zakala moko leka kombo na Yesu ko tala age nanga te tala zakati nanga so tala age nanga ozolo te David azalaki mwana mkema ko sai Goliath tala grâce o zakati nanga nzambe na bonzela ki bolenge tiens épreuve parce que la Bible déclare si ton Dieu est mort essaye les miens meka nzambe na bonzela ki bolenge nzamba toma musedi na bal akobikisa po akota na kombo na Yesu. Tout le monde est bien. Mais là, au moment où on a tout nayo, on a posé un abus sur franc. Franc, oui. Tant que ça, on a yo, tout préparer une mission, on va gagner un outil, Congo central. Donc nous, il y a avoué aussi l'émission au Yorelo, outil fraîchement du Congo central. Oui. On est ça. Moi, je suis né, grandi là-bas. Moi, je suis villageois. Vous êtes tout le temps? Oui, nazonga kuna. Vous renouvelez? Non. Ngai nazana kisite. Kisi nanga eza eloko po monyo. Kisi nanga eza ma bolongo nasi. Mais moi je suis mon Congo. Nazonga kuna. Comment ça nini? Nazonga. Non, famille eza kuna, libote eza kuna nazonga. Nazonga kota la libota, na kota la papa, na kota le pardon papa de kwa maman, na kota la bande ainsi de suite. Oui. Ah, sûr? Oui, je suis sûr. Pourtant, on a zonga. Kozonga no wana ile beli wana eza mo clarté. Nazongaka. Wana eza mboka nanga nazongaka. Très bien. Aujourd'hui, quand même, autour de l'Église très capital, église Isaac Kokufa.
pitopale continue l'église. Donc il faut pas dire ça yembara na nzembo mokala. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Yo no moyeboya parce que bonzambe mutu so beta bisula bonzambe hein. Mutu so lo bayenga inaza boy boza boy. Mais sincèrement ndengo zo monela tant que jeune vision ni yasika oza koya nango pona ko réorienter makambo na droit chemin. Merci pour la question. Vision ya liboso na ye nango tobanga nzambe. Jésus revient bientôt. Je peux commencer à prophétiser ici, je peux commencer à faire des démonstrations, il y a des miracles. Bien sûr, Jésus revient bientôt. Le loso qui nzambe akufi, et le loso qui okufi, moli mono ekokende wapi. Le loso qui problème au soukandengeni. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Na ye na makambo moko ya lolendo te. Ke pona na loba ke boy non. Basel nzambe o pe basel nzambe ya so na mokili oyo bazali. Bazali. Ba papa o ba basel nzambe oui bazali. Menga na ye na message na ngai très important. To mema évangile na bosolo. To longola mbongo. To sel nzambe lokwa ba papa kutino baselaka. To sel nzambe lokwa ba nemas ba ntoma nemas katena le père nde ba kemba na évangile. Yango makambo nga na meme na évangile. Ils appellent message moko très important. Donc Néma c'est katen do le blazer o ya Néma te. Non. Ils o ya papa. Non. Néma sikatenda o sel nzambe ya boso eza le fils. Parce qu'on contredire le belé attends. Le fils. Papa oui, Néma sikatenda Jacques. Non, posez bien Jacques. Il a la grâce de Dieu terrible. Ah bon? Oui. N'est pas ça la commentaire politique que nous pensons. Tout le monde na makambo eza sérieux. Pardon, makambo tozo loba. Na ye kolongola ba choc ozaki na mitema ya bato. Ba déception kotaki na mitema ya bato. Et pas na biso ba sai na nzambe. Bato misusu même akende église akomonaka ba distraction. Mais vous na sambe na ngana ndako. Action de grâce dit mais mieux vous na kablata chege mon na balabala mais vous na kablata mutumon na balabala na ko remonter évangile na kati ya kisasa et après conseil pour na ba jeune ya âge na ngai bazomela ba bombe ba lotoko bazoyiba na ba zigna na bazam talanga ndeko na yo yaka na église na encadre yo okoma pe musai na nzambe tika via ba bombe ya ba lotoko ainsi de suite nzambe otika yo du coup message moko pe très important na zoloba eza pona bana ya aseka ba aseka nyos yana baoba moko alingi akoya na aseka oui comme ça bon yana baoba moko alingi akoya d'ailleurs ba tchele déjà même poison poumon ya papa mukuna espoir ya papa mukuna bonga ba déstabiliser église ya aseka moment ngo ya ngoyo nanu mtakufi te uleke boyaka na ba media boluba ba prophétie to bondela pona musai na nzambe wana net ngande na ozonga buno sala 3 jours ya prière. Oui. Aza même de na oloba bo même na kin azate aza na voyage aza na Afrique ici. Ils ont une vision to ba le solo. Nation on a vision. C'est ça. Oui. Bana seke ba olanda. Oui. To bondela. Bazonga ba déstabiliser ACK par terre parce que papa mukuna âge déjà ezopoussa. Il faut aluka mutuni ya bien orotike là. Pour mon aïe, espoir naïe. Ata papa mukuna sali mabe ya finga pa mukuna taza toujours pembe naïe. Évangile et baby. Tala ko tiana ba poison biso na biso ponani. Ko ina na biso na biso ponani. Ko finga na biso ponani. To bonde la pon église ya ACK. To bonde ba fidèle ya ACK to simba na to bonde la. Ngana zo bondela nzamba kolongola liwa na kati ya aseka baoba moko alinga koya na kati ya aseka. Très bien, merci beaucoup pour le message Joanna pour la prophétie. Je pense que ndeko aseka ba qui on ça là bien. Nazo todo benga na nous sommes nous un téléphone. Oui. Papa. L'église on a 8 mois, ça va. 2 ans, 3 ans après. Tant bofulu qui kokota. Et comment au bengi bodeto secrétaire ya MBP secrétaire mususu il est 4e 5e 6e secrétaire de yo téléphone bande ko ba otra biso libanda rassurer bango que lelo après émission
soki babengi yo moko bakozwa yo et puis ekotikala bongo libela soki mpo kochange kaka bacharge mpo bokomaka bongo te papa nakomi na bacharge ebele telefone ekomi nano mwa eputa bato bana besoin na yo pesa biso numéro ya telefone pesa biso bacoordonné baadresse ya église pour que bato oyo baza na besoin na yo bacontacte yo. Je vous assure, TV et radio, bah émission au éthique à la aggravé. Même lobi so binzambe ya pamboli na comme quoi bah neema sikatenda. Olingi yemini hein. Mais je l'aime beaucoup, même bah ma papa oh yem tala tango mini. Ouais, donc ana za iko nanga na papa nanga kutino. Et là teli ya neema sikatenda, donc je suis simple comme lui. Ah bon? Oui. C'est bien hein? Oui. So nzambe ya pamboli ngai nazana secrétaire te na ba kono e bande jeton iza kundima na yo kota na fuwa na bondeli po na omoni pe lobongo na nzamba atape bato ba olandanga ko benga na hésitation te benga nga na fuwa ko benga te akosenga mbongo non nga mbongo nanu te na bondeli po na yo soko mo loboko na nzamba soko za reconnaître pa nzambe na yo no basala nzambe solo bazali mwana nga somba chaussette mwana nga somba instrument mwana nga salabo wana problème ezate obenga okotika na koyamba secrétaire mon côté mon numéro est joignable 24 sur 24 1h du matin no yamba yo 2h no yamba yo ono secrétaire maman secrétaire papa secrétaire no nga mono secrétaire obenga ozwa nga moko le prophète en personne numéro ya solution ba problème na yo solution lobiko no ya makam ozo tungzo plus 243 091 011 0774 Nasuka plus 243 091 plus 243 pour fait sans vous couper la parole plus 243 le mot la 0 oui ok 91 bala 91 011 077 4 Nasuka et zappé numéro na ya WhatsApp privé donc on WhatsApp pour répondre sans problème. Merci beaucoup tout le monde qui est vers la fin de l'émission et nous on a retenu un message au PC pour la bande de ACK et puis pour l'église tout ça dans Nzambe na bosolo wana vraiment ko sala bien pour que confiance et biso bandimi ezonga lisusu na bino. Alors tout comme nous faire à la fin peut-être adresse église. Oui, église ezananjili voiture non sozo so kimbante kenjili nzambe asunga pour na place wana pe naza kombati makasi. Nde na bandi déjà boye donc deux pasteurs ba eko proposer ba somba place wana. Donc bazo combattre ngai pour na place wana. Ezaki na place moko kaka boye na bongisi batu baye ba nzambe na tinda fou na force mambote mais ba komi ko combattre ba somba la place wana mais nzamba otika c'était nzamba o mundela biso église ezananjili na quartier 4 avenue Kizoudé numéro 19 avenue Kizoudé numéro 19 référence école Bosom. Très bien. Et là, on va aller passer pour aussi sa prophète. Non, et là, on va aller peuple de Dieu, vous allez décider, vous pouvez n'anga confiance. Vous avez confiance n'anga, mais vous avez confiance en Nzambe. Vous ne serez pas déçus. Il s'appelle le prophète Christian Massiala. Azaki invité Nabiso Alelo, je pense, Bolio qui est Naboké Bignos. Faites confiance à nos encadreurs, à nos prophètes, à nos pasteurs. Je pense que ça va bien parce que Biso Baoyo. Ce qui nous a embêté au boulot. Merci beaucoup, prophète. Je crois que le message est très bien. Oui. Le numéro sera affiché, bien qu'il y ait bien affiché pour que faciliter les gens. On a besoin d'un prophète Tash. Alors, merci aux Zengalina. On va toujours prier à clôture. Aux Zengalina qui étaient là au four et au moulin. Prophète, c'est la fin. On peut prier pour terminer. Père éternel, le véritable Père de gloire, le Dieu de la Bible. Merci nous bandé na biso lokola alpha post na biso lokola omega. Père éternel, le Dieu de mon alliance, le Dieu de ma jeunesse. Mutu nyos o landingai afungola téléphone azoka lilobananga. Père, problème nyos wazana ngo yonde mo pesi solution na komboneso. Problème nyos wazana ngo yonde mo pesi kimia na komboneso. Tu que tes grâce na pe faveur et accompagner plateau na komboneso. Na bonde lokola descendant Mouzeli Nabal, descendant Coutinho Fernando, descendant Neema Skatenda Jacques. Amen. Amen. Au revoir. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djonga de Awa.
bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala. Adresse eza kaka se moko chez Djonga de. Weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi. Bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te. Oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo. Yende muta konde ko palola awa boko sentir betou e ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende.